Naebisaka toujours Félix Tshisekedi okobana kotambola par-ci par-là okolela yona nani. Un leader ne se plaigne pas. Oza leader, tu dois avoir en vous ozali pouvoir autoritaire. Atik au moins ba discours azako kenala ko pesa par-ci par-là. Azako pesa image ya république faible. Nous ne sommes pas faibles. Si nous voulons parler de prospérité, de mobilité, de commerce et d'investissement, nous devons d'abord regarder en face la réalité qui frappe encore trop de régions de notre continent. La paix et la sécurité y sont devenues des urgences vitales. Feti seke baki ko lobela kuna makambo ya commerce yake naka kolela. Alela na Belgique mabe, alela na France mabe, alela na Angola mabe. Finalement tokosuka wapi? Un leader ne se plaigne pas. La République démocratique du Congo en est malheureusement un exemple douloureux. Mon pays fait face à une agression caractérisée dont les conséquences sécuritaires et humanitaires sont désormais établies et largement documentées. Pourtant, au cœur même de cette... Le jour que tu tellement pendant que ça la face na agression, c'est le jour que non au commun maintenant organisme tellement pour qu'il y ait une solution. Pourquoi il ne peut pas prendre l'exemple de Mobutu? Pourquoi Félix Tshisekedi il s'est fait faible devant des adversaires? Le président a promis qu'il y ait une solution aux Ala. Non. Ne vous en faites pas. Non. Et vous allez récupérer la promesse wana papa na ngai tozo kufa ba promesse wana biso to lembi. Maman j'ai dit Tsumino a fonctionné comme ndenge moko la chef naï. Ba promesse nyonso apesa kana ba kongomani ezaka non réalisable. La majorité des gens, la population n'arrêtait pas de dire une chose et je vous dirai en lingala, dollar equita. Je pense que tous autour de la table, nous avons entendu cette phrase revenir régulièrement, dollar equita. On pouvait dire tout ce qu'on voulait, c'est ça qui revenait. Alors aujourd'hui, que nous avons pu stabiliser le franc congolais, que nous avons pu apprécier le franc congolais par rapport au dollar, je suis souvent étonné de voir certaines personnes indiquer que nous avons fait fausse route. Je me pose des questions. Maman, je dis Soumino à vivre dans la caisse à l'État. L'homme congolais ne vit pas dans la caisse à l'État. Il est à son makali pater. Il est à son makamaïté. A foutaka courant, a foutaka maïté. A foutaka te. Bazali, kosala makamyo tout na trésor public. Ce que maman, je dis Soumino à foutaka régie des eaux, à l'acception facture à foutaka. Batouana ba yebi souffrance te. Yango no monike azoloba, azoseka, a yebi te douleur au l'homme congolais azomo. Il ne peut pas se laisser se féliciter Makutano pendant que non, elle est incompétente notoire. Le ministre, M. Didier Boudimbo, na ministère ya hydrocarbures boyo kaba gaf na ye. Yaza wana pona COP. Miroir ya RDC, Kinshasa na capitale, botala bandeko na ngai. Comment est-ce que mboka oyo ezali kozala effacer ville oyo Kinshasa ko limom ko mususu papande. Et il nous avait promis l'état des droits. L'état des droits est pour naramututa. Na yebisaki bango na saison sèche. Mbula oyo eza ko annoncer kozala makasi. Bosala effort bosisa misana na bino avant que mbula oyo ebanda. Batiaki ngatimi. Lelo bakomi na problème. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Mesdames et messieurs, vous le suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Jordan Panzo au Fourré, l'enclin des spéciales
à Gédéon. Comme vous le savez, parlons de la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris des détresses, vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons plus en image et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Peut sali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, parlons des produits, différents produits disponibles chez nous. Alors, si vous en avez besoin, venez, surtout n'hésitez pas. Une bonne nouvelle, Ezali Lelo, Tozali Nakis, il y a traitement curatif, il y a prostate, il y a diabète, il y a estomac, il y a impuissance sexuelle, il y a mine ou dents. C'est-à-dire que ma maladie aux unions surtout, on ne calme pas, mais on traitement dans l'union surtout du début à la fin au biki complètement. Merci beaucoup, prenons la pub, on revient tout juste après. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabete sale la ngo pour na mama ba célibataire to lingi bino ate so maka boma mokolo bala pourtant mzo ba produire ngo soute Maxi bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien be hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer au système ya break et réparer au pe fonctionnement ya break de break donc et son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur bodingo mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozoloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o mela melango ça 2 jours ata bateli loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezana kati et longolango alendele mikolo somme nabité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mutu te jalousie car do ba produit yango na ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à la grande équipe. Alors, je pense que nous allons aborder quelques points en ce qui concerne l'actualité. Alors, je ne suis pas seul sur ce plateau. C'est un honneur de partager ces plateaux, bien sûr, avec mon invité de tout le temps, de tout le jour, prophète Mike Archange, un homme à plusieurs façades. Donc, il n'est pas seulement prophète, il voit.
en tant que prophète. En même temps, il parle de la nation comme étant patriote, quelqu'un de très engagé. Ozali na souci mboka oyo elongwa na bisiko tozali et kende liboso. Les amaramba parti prité, mais nous voulons quand même donner la voix à toutes ces personnes qui ont la difficulté à transmettre le message en fait que ekoma na ba autorité bato ba ko kamba. Ba pesio secteur X ou Y ozali ko kamba yeba ke lisu ya Congo ba Congomani et ali likolo na yo. C'est-à-dire que les yeux des Congolais ezali kota la yo. Quel est le résultat au Kosala? Tu peux évaluer à la fin. Il y a tant naïo ou apesio au Kamba. En tout cas, Archange, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Ndele. Santé Boni. Ngola Nzambe, tous allez bien, tous Robika, Nassé, Yali, Ngolu Nzambe. Non, on va sentir que ça bouillonne en toi déjà. Donc déjà, Nazo Zelara au décollé. Merci beaucoup. Alors, nous allons aborder ces différents points. Mesdames et messieurs, avec bien sûr les images à l'appui, parce que nous ne parlerons pas seulement de ce qui est passé, on parlera du présent. Commençons par aujourd'hui, parce que comme vous savez, la pluie s'est abattue sur l'étendue, une partie de la RDC. Ici, nous parlons de la ville, province de Kinshasa. Ok? Et là, ça va quand même nous aider. Avenue du commerce dans la commune de la Gombe, après la pluie de ce mercredi 26 novembre 2025. Faudra-t-il parler, comme on a toujours dit, après la pluie vient le beau temps. Et ça, Kinshasa, c'est possible qu'on parle aussi, qu'on dise qu'après la pluie, le beau temps est là. Ou après la pluie, c'est les dégâts, c'est la désolation aux yeux des Congolais. Alors je pense que Bolagnan en image, en plein centre-ville, tous allez na Gombe, ou tous allez comme on a ba image, Oyoana, ce qui s'est passé aujourd'hui. Ici je ne parle pas d'hier, je parle d'aujourd'hui. C'est après cette pluie, parce que le matin, la pluie s'est abattue sur la ville, province de Kinshasa, Mboula Makasi, Otomoni, et causé des dégâts, Oyo, Isa et Belé. La rivière Kalamou a une fois de plus débordé suite à la pluie de ce matin. Rivière Kalamou est débordée, il y a eu débordement. Même les engins, je pense que là, je suis en train de voir les engins. Banjo, ils allaient au travail. Lorsque ça tarde et que Missa la réseau Salama a pas de tortilles, vous verrez, sur une boule bêtis, enjeu même, ils ont quoi. Bande ko ba ko zo ba marché public. On va aller copier ça, Missa là, il y a ko réhabilité, il y a ko bongisa ba chaussée, il y a ba construction dans la ville. Et c'est qu'on respecte à temps. Les délais doivent être respectés pour éviter ces genres de dégâts. Les travaux ont commencé, effectivement. Il y a eu le lancement des travaux. Mais les travaux, est-ce qu'il y a eu études? Il y a quoi que nos travaux, on ne pouvait pas lancer les travaux, tous les travaux au même moment. Il fallait tout le monde partie par partie pour te permettre ceux qui peuvent mboula et déranger batouté. Mais effectivement, il y a eu le lancement de plusieurs travaux dans la ville province de Kinshasa. Tout le monde koto. Et secoué Makasi, ville, et causé des dégâts énormes. Vous allez constater. Mon amboka Mike Archange, là vous allez comprendre ça sur le rond-point Victoire qui demeure sous le zoo. Donc, toi, la difficulté même à Kobima. Même aux Aramutuka, na au tambola exact parce que JP Kokota, Maïko Mela, Kokota même la moteur et Amituka. Je pense qu'avec la vision, il y a premier citoyen de la ville à Koki, Kobunda de façon qui va ici là parce que na Kolandaï, Aloba qui très bien. Tout ça, ça allait causer parce qu'il y a beaucoup de constructions anarchiques. Toi, Tongi, Bissi, Waka, Kotongate, Canon, Ezali, bouché. Alors, Bazali, Kosala, Sikoyo, démolition, Babuka, Kobuka. Mais je me pose la question. Est-ce que l'immeuble Oyo, Tongi, na centre-ville, na Gombe, il y a des canaux, et Bandaï, comme Mama, et Kobak, na fleuve Congo. Bakano, Nyon, Sotoana, et Kangama, parce que Tonga, immeuble, Likolo, Nango. Est-ce qu'il y aura démolition de ces immeubles? Point d'interrogation. Puisque je pense qu'il y a des hommes forts. On va aller ici, mais construire un immeuble. On va condimenter. Mais sous les Congolais, mais sous les Congolais, Batama, Babimisa, Libanais, Liboso, pour protéger Mbongo na Bango. Mon amboka, Archange, réaction on a côté la Mambo Salama la ville. L'îlot après la pluie. Est-ce que c'est vrai qu'à Kinshasa, on peut dire qu'après la pluie vient le beau temps ou après la pluie vient la désolation?
Merci papa Ndele pour mutuna nazana passe na mutema parce que régime oyo ba na habité musala ba osala gouverneur à ville à Kinshasa na habité musala ya oyo pena azui la ville ou azosala nini Kazali Kosala tout le monde va non 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 na habité que non parmi les gouverneurs les plus incompétents parmi les 26 provinces ezalinde gouverneur oyo azako kokosa musala te bota la ville province ya Kinshasa la capitale. Non, s'il vous plaît, la capitale. Tant que tu as la capitale, tu as un miroir et la République. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de la République? Tant que tu as l'image où tu as la République qui était là. Miroir, il y a RDC. Kinshasa, la capitale. Bota la bande konangai. Comment est-ce que Mboka Oyo, ezali kozala effacer ville Oyo Kinshasa ko limom comme sous papa ndeli. Quand on est au fond dans le plateau, awa mboule bandi papa ndeli. Toko zinda. Bazali ko buka ko démolir bandaku ya petit peuple. Batu ba tekeli petit peuple ba espace wana kaka bango moko ba autorité ya mboka oyo. Ezali bazali na ba compte à rendre oya tekeli oyo oya ko buka mais sikoyo. Bango moko ba immeuble na bango o ba tongi na ba kano place mai sengeli eleka ekene tina fleuve Congo. Ba kene pe ko démolir ba immeuble wana. Ba immeuble oyo régime passé ya Kabila tongi ba démolir ango ba démolir pe na régime oyo Félix ndenge batu baza ko tonga ba immeuble par-ci par-là oyo ba kangi maintenant ba nzela ifaki mayelekana ba ko démolir ango te ba bana ko démolir na bana ko sela bango ba ke démolir na be ngalema be ngalema baza ko démolir te pourquoi baza ko démolir te parce que il y a des hommes forts. Batongi bandaku batongi ba immeuble na balabala batonga au bord du fleuve. Oui, au bord du fleuve. Je suis en train de dire bien papa. Baza ko démolir en monter pourquoi? Parce que ezali ba homme fort. Ezali ba tu oyo baza ko régner na régime ya Félix Tshisekedi. Ezali na batu o bazali ko lia na bango, baza ko mela na bango. Ba ko démolir kaka ya petit peuple. Il y a maintenant l'incompatibilité. Des poids, deux mesures, autres monde dans le régime. Et il nous avait promis l'état des droits. L'état des droits est pour Naramoutouta. L'état des droits est pour Nanda Kouamoututa. Otongi na balabala, il faut pas bouka yango. Mais pourquoi pas bouka ya petit peuple? Mais ya bango moko ba boukati. Petit peuple nem da tongi ba immeuble ne subozo mona na balabala oyo. We kangi ba kano. Non. Eza bango batu baza ko na Félix Tshisekedi ne bango wana batongi. Ezali bango na libota ya Félix Tshisekedi ne bazali ko tonga par-ci par-là mais bazui batiki peuple na propre son na bango moko oyo lelo ndenge mbule betibo okene kotala batu oyo bazali na banjili kuna bazali na ba de bonhomme otala bandeko oyo kine jamais ya kala mukuna déjà et débordé lelo bandeko ba olala ndenge ni et vous n'allez voir que non aucun service à l'état oyo ba ke en ce moment vers rivière ya Kalamu. Pour battre maintenant peuple c'est la honte papa Ndele. C'est la honte parce que la République n'existait pas. Mais on se pose cette question parce que s'il faudrait proposer des pistes quand même, tout qui est dans ce sens là. Oui. Vous savez comment c'est la ville qui souffre. Oui. Habiter à Kinshasa, on va me poser question. Parce que ceux qui m'ont une partie fait Boukana. Ok. Soit Banzela est comme impraticable, oui. Soit Bissika ou Batoba ko fana mai côté libango parce que mai ezali ko trouver les sous ba kanoté. Moyen et bima ezali évacuer ezati. Batu so afandi mai depuis fana na kati na ko bima raté. OK. Lelo tomoni mon mboka gouverneur à ville azali ko bunda. C'est vrai que le bac azali ko bunda mais tozali ko mona quand même lancement des travaux et salami awa. On pouvait peut-être condamner que la manière dont va procéder n'est pas peut-être mabé qui balancer les travaux n'a étendu mon ville province à Kinshasa. Oublions que c'est là qui n'a malem parce que surtout par exemple dans la construction la réhabilitation Banzela. Au moins qui va travaux Banzela presque sur mon côté au moins dans ça une partie. Côté pas ça une partie. Bakangio et créer les sous embouteillage Yamakasi dans la ville province à Kinshasa. Ah Tokyo condamné quand même le président ni gouverneur T et c'est un peu total d'ici qu'on va congolais kotonga par exemple urbanisme et habitat aménagement territorial to mituna musala nini o basalaka batu nini bazali ko attribuer batu wana ba titre pour que batonga. Très bien. Alors, s'il faut intervenir par là, je vous avais déjà bien dit que non, gouvernement o assimino de ba ko ça le côté
peuple est le côté. En commençant par Maman Judith Tchumino, Tina C, ce sont des incompétents notoires. Ministère de l'aménagement territoire, yo ni kanisa osani, o habitat, o affaires foncières. Ba ça est le côté. Tout na bango na plan kene na ministère de l'aménagement territoire. Tout na bango plan na bango trimestriel, semestriel, plan na bango ezani pour la ville à Kinshasa, pour la province ya Congo central, pour la province équatoriale, pour la province ya Katanga. Il y a rien. Bazo travailler, bazo na planter, bazo na vision tie. Donc c'est-à-dire que non, bazali batumoko oh que non bazako bricoler ne makamero bricoler. Nde makamero za koleka awa. Ndoko moni bango nyosto wana bazali na kati ya suspension ya intelligence. Mayel les a ko salate parce que ba mi pesi na nzambe te, ba mi pesi na makamu ya mokili. Yango ba pesi ba mi pesi na banzambe mususu les dieux des idoles. Yango zomona ke non yawe nzambe pe azako continuer ko frapper bango. Mais pour que bango ba ko bimananu na makambu oyo. La première des choses papa ndele na koki ko boya ko boya ko loba yango te. Ba zongela yawe nzambe. La première des choses, ba quitter ba dieu des idoles, ba zongela yawe nzambe qui n'est rien autre que le Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième piste de solution papa ndele. Il faut d'abord avoir total makambu etali sur la gestion des déchets. Et ça la ville province de Kinshasa, baza ko ça la gestion ndenge nini ya ba déchets. Yango pesa ko empêcher pour que mai e ba ko s'évacuer totally awa ndenge moni mai ezali stanine esika moko parce que ezako lukanzela batu bazali ko gagner ba marché public wana. Bako sala ndamu na yebisaki bango na saison sèche mbula o ezako annoncer ko sala makasi bo sala effort bo sisa misana na bino avant que mbula o ebanda batiaki ngatembi lelo bakomi na problème yango moni que non ils sont au bout bazo ebate ba osala ndenge ni ba otonga banzela neti ba otonga ti ba osala makamneti ba osala ti baza confondi na mayele o batie ya bango. Et pourtant, il faut qu'il y ait un recours et faire un parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence. Et en dehors de ça, Papa Ndele, en ce moment, le plan urbanisme, il y a ville province à Kinshasa, Oyoba, Belge, Batika. Est-ce qu'il y a la ville province à Kinshasa, Baza Rosalé? Tant que vous avez là, Baza tenir compte, il y a plan, il y a Belge, Nenga, Atika ville, Oyo. Non. Au coup, il y a venu Moussous, Oyo. Belge tika et commandé ma pangu ya batu. Batu bakanga ba veni. Batu bakanga ba kano au placement il fait les canons. Maintenant Papa Ndele, vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi tango batu ba boyi kolanda oyo ba trace oyo ba ninga ba tika ki liboso. Yango zo mona keno de plus en plus baza ko échouer. Et ba ko continuer toujours ko échouer. Parce que bango ba mi pesi na mayele na bango mais ba boyi kota expérience ba o ba précédent ki bango. La carte belge ya ville province à Kinshasa n'est pas considérée. Or ça pouvait les aider ba e ba parce que ba to toni mboko bazali ba belge. Exactement. Alors nenge ba teni compte na ngote Papa Ndele. Tongo midi pourquoi mbule beta toko banara toujours kolela. Yango na yebisa ki Félix Tshisekedi a se préparer akobandaka kokunda bakinois parce que bango ba yebite que non il y a une carte il y a ville province de Kinshasa il y a état belge oyo que non tant mbule beti o mona ke mai etamboli et continue na bakaniveau et keti na fleuve Congo mais bango ba yeba tongi ba immeuble bango ba yeba komisi banzela wana banda kuna bango bazo buka ne place petit peuple a tongi bango na mtu ba tekela ki petit peuple. Mais oya bango moko pona ba bukati. C'est là où il y a le problème. Le peuple congolais bazan la défenseur té. Bazan muto ko lobela bango té. Mais l'état de droits awapi, deux poids deux mesures. Voilà Papa Ndele. Merci beaucoup mon Amboka Archange. Alors nous allons soulever encore un autre point où les alliés inquiété bah Congomani. Voilà, la première ministre se dit étonnée de voir que certains critiquent la chute du dollar face au franc congolais, alors que ce sont les Congolais eux-mêmes qui réclamaient
une baisse du dollar. On a dit le Premier ministre, Azali Kokam, on a Makotano, Azali Kokam, le bateau critiqué parce que les soucis des Congolais, parmi les soucis majeurs, ils ont des soucis majeurs des Congolais. Ils ont qui ba mon dollar, ba qu'on réclamait. Aussi à dollar, ils ont qui moyen. Les lots, il y a la stabilité, il y a dollar, c'est-à-dire franc congolais a eu valeur par rapport à Nenge et Zalaki. Mais bateau va critiquer. On a dit le Premier ministre, malheureusement Mboka. Papa Ndele, nazana pas si peu mawa pona maman Judith Souminoa, aza maman moko sali soni na ba maman nyonso. Oh. Et ba premier ministre nyonso o balekani muta sali soni lokola ya zalité. Et je vous rappelle na tant on fait si c'est qui dit a du pouvoir. Yene mutu azalaki ministre plan. Il y a régime, il y a fait si c'est qui est bandi. Maman Judith Souminoa. C'est la honte. Partout place à Tamboli, il y a toujours des échecs. Et en cascade, bah échec naï. Nako comme makambo lobeli makambo ya dollar. Non comme. Papa Ndele, je vous rappelle ici, tout ce qui est promesse. Donc maman j'ai dit Soumino a fonctionné comme un ndenge moko la chef naï. Ba promesse union soit pe sakana ba kongomani et ça non réalisable. Tant azo lobaki non, ba tu ba critiquer makambo tali dollar té. Est-ce que maman j'ai dit Soumino accueilli atteint la kuna bandeko obazo vivre na niveau ya Kasumbalesa atali batu bazo vivre na Équateur atali batu bazo vivre na Congo central atali batu obazo vivre kuna na niveau ya Lomami non amona te makamu azako mona na ebité maman j'ai dit Soumino a vivre na caisse à l'état. L'homme congolais ne vit pas na caisse à l'état. Yé asoma kali pater yé asoma kama ité afutaka courant afutaka maité afutaka te bazali ko sala makamyo tout na trésor public so maman j'ai dit tu mina afutaka régie des eaux à l'acception facture afutaka so afutaka SNEL à l'acception papa batu wana ba yebi souffrance cité yango no monique azoloba azoseka ayebi te douleur au l'homme congolais azomo to ya dollar wazo lobela ke non le loba critiquer yango te. Ici, je vous rappelle, Papa Ndele. Naebi Sakibino que non, makamu gouverneur ya Banque centrale a sali et zali fiasco. Bolanaki Kouloutanga Roger Bak. Bolanaki pasteur Godin Poui. Nalobaki que non, et zali fiasco. Bozala Mayele. To ya dollar zaki na 28. To calculer lentement si vraiment makamu maman lobby. To ya dollar zaki 28. C'est-à-dire 10 $, 28 000 francs congolais. 28 000 francs congolais. Le loto ya dollar, 22 000 francs. 10 $ équivaut à 22 000 francs. À Longoli Bissona, 10 $ à 28 000 francs. Papa Ndele. Toké siko yo na marché. Total la prix ya biloko oyo zote kama na marché. Soki ke to ya dollar na bango oyo. Ce qui influençait le prix du marché. Ce qui influençait la vie de l'homme congolais. C'est là où il y a les problèmes. Il ne peut pas se laisser se féliciter Nane Makutano pendant que non, elle est incompétente notoire. Na niveau où il y a économie à l'obarakout makamboti. Aza vraiment un échec parce que ici, tant qu'on commissi dollar na 22 000, il faut que biloko nyons tout oyo et zala qui na marché na 10 $, tout ce mango na 22 000. Chose oyo ça les maté. Koutou par contre biloko wana koutou ne et mati lisous. Et puis awa nazali ko senga bango ba fungola misu ba yeba ke non botele na kuna 5 kilos 25 200 siko yebisa ngai est-ce que biloko oyo zo mona les danos donc les 64 000 francs azo kosa ba kongomani makambo to lobina makutano wana c'est des mensonges maman je dis tu mino abong la mutema il charge 8600 OK abong la mutema aya manzambe abong la mutema azako se manquer na peuple congolais nzamba limbisa ye tala biloko ndenge zo mata na marché yazo lobaki non aujourd'hui azako se féliciter parce que to ya dollar ekiti influencer via l'homme congolais influencer ba prix du marché papa Ndele même ata ba dobi le 10 $ et comme 10 000 francs avant ngana beti la bango maboko natala na prix du marché natala vie à l'homme congolais si que non il y a eu l'amélioration. Pendant que vie à l'homme congolais, il n'y a pas d'amélioration. Il y a se féliciter dans ma coutane au Nengeni.
C'est faux, archi faux. Il se moque des peuples congolais. Elle est incompétente. Est-ce que sous maman je dis Soumino, maman je dis Soumino 1, Soumino 2. Botang langa territoire moko oyo eza occupé par AFC M23. Botang langa territoire oyo eza occupé na ba rebelle, na ba terroriste. Est-ce que maman je dis Soumino a bien ko récupérer yango? Ce qui est na place na na makuta no wana na répondre à l'invitation te na ko kende ko battre na chambre na nga parce que j'ai la honte ya ko bima makamazolo bawana bandeko bazana Goma bandeko bazana Bukavu bandeko o bazali par-ci par-là. Est-ce que bakonzimela maman oyo keno elle est sérieuse? C'est la honte pour ce régime Papa Ndeli. Baza ko vivre na kati ya mensonge. Ba ko loba biloko oyo eza ko sepelisa munoko na bango mais baza ko se manquer na peuple congolais. Mais ba yeba keno yawe nzambe aza ko exister. Pe aza ko mona bango. Il y a un temps pour toutes choses, Papa Ndeli. Il y a un temps pour toutes choses. Et ici, je vous dis que non. L'homme congolais est si lit. Il y a beaucoup de monde dans tous les secteurs. Bah, ça bloqué. Bah, qu'on soit résolution de mon côté. Bah, qu'on soit toujours bouleversé. N'a pas résultat. Bah, qu'on va nous et qu'on va se produire dans Moka. Parce qu'il faut pas s'incliner sous reine Yaya Wenzambe, qui n'est rien autre que le Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth. Merci, on va prendre un autre élément. Lorsqu'il y a contestation, lorsque les gens ne sont pas contents, et c'est Tolandela. Ni les alliés au salaire Tombugisa, Bajan ministère et à sport. Voilà ici. Les agents du ministère de Sport et Loisirs responsables de l'administration et de l'entretien du stade de Martyr et Tata Raphaël expriment leur colère en réclamant le paiement des 13 ans d'arriérés de primes totalisant 60 000 francs congolais par mois. Ils ont organisé une manifestation ce mardi 25 novembre marquée par de pneus brûlés, des archives saccagées et des bureaux barricadés. Ah, ministère et sport, agent, responsable de l'administration, réclamer prime na bango, ça fait 13 ans. Très bien. Que 60 000 francs congolais, déjà, prime à 60 000 francs congolais, alliés insuffisant, mais qu'on soit sous 60 000 francs congolais, mutu nini o azolia a ko détourner mbongwana pendant 13 ans. Très bien. Ba père de famille au Tokomona awa. Bande konabiso ba ko lela. Misolo ko kenne wapi. Très bien. Ministère et sport, il faudrait qu'il y ait quand même la lumière na kati makambo. Nini ko leka awa poto yeba yango na bo solo congolais ayeba. Tala bande ko ba papa bango. Ba to ça la entretien. Il y a stade de Martyr, il y a Tata Raphaël bango yo bazali awa. Ils allaient problème à salaire, tu sais que salaire est bimaka. Mais prime na bango, 60 000 francs congolais wana, au salaire et par mois. Si ko le sali, il faut voir 68 000 fois 12. Oui. Mon européen ça salaire fois 13. Voilà. Donc ils allaient misolo ebelé. Pour ceux qui tout le monde bande gonde bazali ko place wana, aux 60 000 na bango. Ya mutu moko. Des allaient ko zo par mois. Au salaire fois 12. Fois 12. Bon, voilà, de 720 000. On a par année. Oui, par année. Fois 13 maintenant. Sur au béton, fois 13. Donc c'est grave. Fois 13. Hein? Donc, nous avons pendant 13 ans. Donc, quelqu'un a de 9 millions 360 000. Ils ont bon gebelé. Oh, on a plutôt pour un agent moko. Pour un agent moko. Mais baza combien des agents? Nemi tout comme on va son bagage. Nemi immeuble baza ko tongati. Le Congo va mal. Lorsque ça ne marche pas, nous devons crier. Et c'est Ngelito Belé là. Otolobi tozu pona juste agent moko. Il y a ministère à sport. 9 millions. Mbongo na ye o ba ko lia e ba le pendant 13 ans. Ils allient 9 millions. So tozu 9 millions to tiens en dollars ils Je vous dis que non, au moni batu oyo. Toi dollars ça je prends à 22 si je me trompe. Toi 22. Tu as 22. 22. Disons par 2200. 2200. OK. Il faut payer ça combien? Voilà. Donc agent mo ba ko lier 4000, ba les 4250 $. Papa Ndele, naïm ça toujours mai na mko libata. Mbongo oyo ba lier ezali mbongo ya o mutu akosomba lopango.
Combien de fonctionnaires maintenant? Ceux qui n'ont pas le fonctionnaire Moko, ne va les mongo. Agent Moko. Le ministère des Sports ne va les mongo. Combien? Calculer. Maïna Mukongoli bata papa ndeli. Batu oyo bazali batu oyo bazako frapper batu. Bango ba yepona peuple té. Ba yebisa ki biso le peuple d'abord. Mais or ezaki le peuple d'abord té. Ezaki d'abord ba famille na bango d'abord. Ezaki d'abord mabumu na bango d'abord. Ezaki d'abord ba basi na bango, bana na bango d'abord. Ce n'est pas le peuple. C'est quel peuple au balobela? Tango okozwa mutu moko plus de $4,000. Baza au nombre de combien? Ndeba jeep ozomona wa nous mona ke bana ba ke sakana mbongo par-ci par-là. Au moins moi ça qui est Dubaï à sala boy. Ne moni ba mbongo ya ba contribuable congolais. Papa ndeli. Makambo esili. Ils sont au bout déjà parce que le ministre monsieur Didier Boudimbo na ministère ya hydrocarbures boyoka ba gaf na ye. Yaza wana pona COP. Ayena sport boyoki makambo na ye. Tango ba club na biso ça kozanga financement pour que avec club ça la bien, DSMP ça la bien, Lupopo ça la bien, Mazembe ça la bien, ainsi de suite. Yé qu'est-ce qu'il y a comme ça? Bango ba zimbongo ba 40 millions ba ko pesa ngo na Barcelone. Ote bazwa bango balinga ba biloko bongo pour que ba luka détournement. Ote to pesi 40 millions de dollars na niveau Barcelone pour que bazwa bana na biso, bazwa ba entraîner, bazwa bitre na biso, ba ko former bango. Mai na mkongoli bata. C'est des mensonges batu oyo. Ozimbongo bazuba à part quoi? À part Barcelone, je crois que ba pesa na Monaco. Ba pesa na Monaco. Ba pesa na Monaco, je crois plus de 30 quelques de millions de dollars pour que bazwa kaka na entraînement na bango balataka maillot ya RDC. AC Milan. Au entraînement na bango balataka nde biloko ya maillot ya entraînement na bango bakoma RDC. Botala batu oyo. Mais pendant que ba club de monsieur souffrir, pendant que championnat na biso papa ndeli. Yo ka sous championnat oyo mboko oyo. Ngana yo ka ngo sous championnat mboka oyo kufa. Qu'est-ce que Didier Boudimbo a sala à la tête du ministère des Sports? Awa déjà que non, ba Kongomani kuna bazali kolela plus de 4 millions et quelques dollars oyo ba simbakate 13 ans yango. Réforme nini oyo Didier Boudimbo a ebina komema à la tête du ministère des Sports. Donc ba erreur, ba aventure oyo a salaki na ministère hydrocarbures yango pas ça dans le ministère des Sports. Yango naza ko yebisa bino mai na mkongali bata parce que il y aura rien. Ba papa wana ba kozolo côté mais bango baza ko tia entretien ya stade de Martyrs, baza ko tia entretien ya tata Raphaël. Botala nanu mitema ya batu. Soki nanu aza ko comprendre que mbongo wana ekosunga papa wana pour aller sabana, pour assommer la bango bilamba kolata, pour que apesa afuti la bango kelasi. Donc ozomona que non, ces gens ici n'ont pas baza mitema te. Mitema na bango za mwindu ba se repentir ba ya mayawe nzambe bolingo kota na mitema na bango afin que ba saler le peuple au bolam. Mais le kola bango ba kena ba dieu des idoles, le peuple congolais a zela et le komo kote pour na régime oyo yango to lobaka mai na mukongoli bata politique na mukongoli bata mai kota kati. Merci papa Ndeli. Merci. Le dernier point que nous allons aborder les alliés pour te mettre un peu kota là parce que makambo le kana kati mboka na biso sengeli congolais fungula miso ala ndanga na bokebi nyon surtout ningezali. Voilà, mon pays fait face à une agression caractérisée. Le président Félix Antoine Tshisekedi à Luanda, où la capitale de l'Angola, a accueilli du 24 au 25 novembre 2025 les dirigeants de l'Union européenne et des États membres de l'Union africaine. Voilà, à l'occasion du 7e sommet au Bisika Bazalaki dans Luanda. Je pense que vous avez suivi comment est-ce que le point où le président de la République a abordé qui. Mon ambo Kanavanzi, Hollandi, 7e sommet, Ndenge et Lekeli, puis Oyoki, point où le président de la République a abordé. Très bien. Nalandi Yango n'a qui participé Mawa. Parce que un leader ne se plaigne pas. Aux leader, tu dois avoir en vous aux alliés pouvoir autoritaire.
nayebisaka toujours Félix Tshisekedi okobana kotambola par-ci par-là okolela yo na nani. Il doit prendre les choses entre les mains. Papa Ndele, je ne pense pas qu'il y en a kuna yo soki keno mabe koti. Papa Ndele, nayebisi yo okotele mape okobunda. Atik au moins ba discours azako kenara ko pesa par-ci par-là. Azako pesa image ya république faible. Nous ne sommes pas faibles. L'armée congolaise n'est pas faible. Ce qui est là que l'armée comme fragilisé au Bundate, bazali ko récupérer sur le territoire parce que lui-même Félix Tshisekedi, il ne comprend pas que non, il doit récupérer les choses entre les mains. Le jour que tu as tellement pendant que ça la face na agression, c'est le jour que non, au comment maintenant organisme tellement pour qu'il y ait une solution. Maintenant, on va dire que bon biso, maman na est kuna tane bazo bon mabango, lokola ba soso. Tane bazo ko bon mabatu kuna na est, ba papa ba maman. Papa Ndele, olani makamaso le kanangola. Au mona kine ba bon mabatu na frontière Angola entre Angola et RDC. Donc l'homme congolais aza lokola nyama libana mboka naï. L'homme congolais n'est pas pris en considération. On ne respecte pas l'homme congolais. Pourquoi? Parce que batu bazali ko gérer mboka oyo ba pesi valeur na l'homme congolais ki. Yo kanisi ba mususu ba otelenga libala ba mboka mususu. Pourquoi? Parce que vie sociale ya mboka oyo eza 0 sur 10. Soki keno na mboka oyo vie sociale evandi. Kolia malamu ezali. L'homme congolais a eu électricité, a eu maille, kotanga malam, a eu hôpital, a eu banzela malam, a eu ba université ya malam ya malonga. Et que non ba tongeli ba kongomani ba société et que bana ba komo kota na ba komo ko engagé. Mais papa, na ebiso que non l'homme congolais on sera bien. Mais ye sikoyo ola ko zotana ye ya ko bosser dire na mboka. Pona ko yeba na ko rétablir autorité. En tant que leader na mboka. Ye a ko kene na ye kuna ko lelaka on a monné qui 7e sommet de l'Union européenne et l'Union africaine. Feti seke baki ko lobela kuna makambo ya commerce yake naka ko lela. Alela na Belgique mabe, alela na France mabe, alela na Angola mabe. Finalement tokosuka wapi? Un leader ne se plaigne pas. Mobutu pour qu'aujourd'hui va respecter l'État Zaïre. Mobutu devait faire face à l'agression. Vous voulez nous dire que non, sous régime Mobutu, nous n'étions pas agressés? Nous étions agressés. Mais pourquoi maintenant Mobutu a ça qui fasse? Pourquoi Mobutu n'avait pas voulu que non, territoire attend encore? Et ça l'a géré et pas à Monguna. Pourquoi il ne peut pas prendre l'exemple de Mobutu? Pourquoi Félix Tshisekedi il s'est fait faible devant des adversaires? Non, aujourd'hui aussi, annoncer au monde que nous sommes agressés et sali kililo, balande la pena bitumbezo le kanakati. Non, la bitumba. Batu yon soto bazali banda. Non, nazo landela. Papa Ndele. Ozo batu bazo landela mais batu baza ko wa. Na esthétique ko batu ba okufa. Le président a annoncé que Bisika en tout cas déjà signature non. accord de paix déjà. Bah non, si a fait Tshisekedi et ça biloko moko o nazo ba mai na mkongali bata. Et kopé sa congolais qui miate. Nazo lo batongo midi pourquoi? Vous devez faire très attention. Papa Ndele, tango sikoyo awa Goma eza récupéré, Bukavu, Minembwe, Bunangana eza contrôlé na bato mususu. Yebisa ngai eza balkanisation te. Parce que le gouvernement congolais n'a pas l'autorité na ba territoire ba place ne sona ko tangana. Le président a promis qu'il y a une solution aux Ala. Non. Ne vous en faites pas. Papa Ndele, non. Et vous allez récupérer les promesse wana papa na ngai tozo kufa ba promesse wana biso to lembi. Peuple congolais lembi ba promesse. OK, merci mon Amboka Archange. Alors, on va procéder dans une proposition topie cette solution et de l'équipe dans la deuxième partie. Très bien. Alors, pour la deuxième partie, la PCI Papa Ndele, merci pour la émission Oyo. Pour la deuxième partie, na proposition là. Na proposition. Pour la makambele ki na Angola, piste de solution. Piste de solution na ko senga na Félix Tshisekedi atika ko tambola pour na kesi ya l'état ko souffrir na babilo ko tuwa za ko kende wana et puis eloko ko sala ayeba maintenant
koyeba ko investir beaucoup plus sur l'armée congolaise. Batonga ba camp militaire. Soda ala la kamalamu, soda alia kamalamu, soda ala takamalam. Au-delà de ça, soda a une formation ya qualité. Soda yibakate, soda a mérité salaire ou est convenable pour que soda sa moussala bien. Et en dehors de ça, et là on dit que sala, il faut se faire confiance, topé sa confiance dans l'armée congolaise. Et là on a nanga wana wa sali wana, et l'équipe FARDC et l'équipe FARDC. Topé sa FARDC ba moyen logistique, ba moyen financier. Toye ba ko loger bango malamu. Ba ko lia malamu. Ba ko zana na ba bonne condition. Total à ce qui nanga ko sata un mois na este wana. C'est comme ça que nous avons laissé notre armée et elle ça musalate parce que to pesa mon confiance ité. Ceux qui te l'habitude que na ba forum nyos tu wana ko ke ni ko se plaindre. Mai na mukonga libata. Alors, deuxième partie, na Pessi Barkange Nyons, partout plus besoin na Pessi Bino. Merci beaucoup les archanges. Vous nous suivez en Kinshasa, la capitale de la RDC. Vous nous suivez dans la province, il y a RDC, en Afrique, Awa, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, na Pessi Barkange Nyons mote, pe na Pessi pe ba nekonyons to. Oyo bazana posa ya ko rejoindre cette grande équipe. Les archanges Bozali, le bienvenu, la porte est grandement ouverte. Alors, maintenant, Nasengi na Bananzambe et le comment que Baïba, programme Nabiso, il y a Midi Miracle. Midi Miracle, programme Oyo, Ezali, très important. Oyo, un livre, il y a Luc, chapitre 1er, verset 77 à 79. Kuna baza ko expliquer biso que non. Notre Dieu azali soleil levant. Tant azali ko mata, azali ko éclairer ba obscurité nyonso, ou azali ko tungisa bana nzambe. Na yebite obscurité ni neza ko tungisa vie na yo. Le chômage, le célibat, la pauvreté, le misère, le mari de nuit, le femme de nuit, il y a des alliances maléfiques, on s'est retrouvé na katina ba idole, na katina ba singalibota, mais avec cette programme Midi Miracle, oyo tozali ko bondela. À partir il y a 12h heure de Kinshasa, tu allez prier pour que Yahweh Nzambe abuka ba hotel ya mabota, abimisa batu ba singa famille et katana. Alors je suis en train de vous inviter de participer à ces grands programmes. Oyo que non tu allez connecter dans un forum WhatsApp, oyo bandeko bazako wuta na bazali ko benga par-ci par-là pour que ba intégrer bango na kati ya groupe WhatsApp wana 12h heure de Kinshasa. Tozali kobondela nebisika kuna ba prophétiser okubima nebisika kuna il y a des prières intenses nebisika kuna il y a des orientations prophétiques nebisika kuna ozali komona batu o bazako bota te bazoko bana ba o bazali ko sala te bazoko misala ba oyo bazali na kati ba problème na ba dépression ya wenza bazo bikisa bango ba o baza malade bazako bika ba oyo nyonso bazako nzima te ke ya wenza bazo bikisa biso azako bikisa na invité bino boya bobenga plus 243 97 590 19 41 plus 243 97 590 19 41 nde ezali numéro ya prophète Mike l'archange. Vraiment benga au rejoindre biso na groupe ya WhatsApp afin que participer na ba prière intense. En dehors de ça pour concerner ba orphelin le 25 décembre tous en activité et cette activité tokoye ba na kosangisa bana ba obaza ba orphelin ba koya ko lia ba ko mela ba ko zo ba cadeau toko bonela pona bango mokolo ya le 25 décembre. Alors eza sous au patronage ya yemoko le Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth accompagné avec ba membres nyonso bazali partout au monde, les archanges accompagné avec Phobos et l'église évangélique Christ bâtisseur nde bango wana penza bazali ko tchaloboko pour que bana orphelin bayiba nako kolia malamu bayiba nako kobina ko sepela na kati na bonzambe ensemble avec
le prophète Mike l'Archange. Vous voulez participer à cette activité? Voilà, il y a tous nos coordonnées qui sont affichées déjà concernant Phobos. Alors, vous allez prendre tous les coordonnées. Je demande à l'équipe technique de nous balancer déjà, oui, ce que vous voyez là-bas déjà, les alliés affiche, Oyo, Nenginini, Fete Nabana, Mokolo, il y a le 25 décembre. Merci beaucoup. Alors, pour clôturer, Bandeko, Okoyeba, Nakotanga, Namukanda, il y a Ézéchiel, chapitre 37, verset 13. La Bible de Dieu me dit ceci: et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque je me présenterai devant vos sépulcres, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, lorsque je vous ferai sortir de vos sépulcres. Vous saurez que je suis l'Éternel lorsque je vous ramènerai dans le pays et je vais vous établir. Yahweh Nzambe abonganité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Laisse-moi vous dire une chose. Que kunanini oba kotisayo. Ngana yebite. Bisiko zola nanga yomoko yebi. Ozana kunda ya impuissance sexuelle. Ozana kunda ya chômage, ya pauvreté. Ozana kunda maladie et toni na nzoto na yo. Ozana kunda ya tension, ya gastrite. Ozana kati ya sépulcre, trouble ezana kati ya libala na yo. Bana bazana trouble ba yo ke la côté. Semence ya ténèbres vient dans nzoto na yo, et vient dans nzoto maman, et vient dans nzoto bana, et ça ko troubler bana. Bana, il y a toujours des échecs. Papa ça ko traverser d'échec en échec. Maman ça ko traverser moment d'échec. Ba difficulté énorme, ba kangi bino na kati na toile d'araignée. Ba za ko lia bino à petit feu. OK no ko kufa à petit feu. Naninka ye bisolo ko moko keno, ya wenza balobina ye bisayo. Bino ko yeba azali nzambe ya mapinga nyonso. Tango akoya liboso ya bakunda na bino, akofongola bakunda na bino, akobimisa bino bakunda na bino, bino boko yeba azali nzambe na mapinga nyonso, akomema bino pe ko établir bino na mboka. Je prophétise, je décrète, tikate esale mabongo pour na maman moko za ko lela en ce moment. Esale mabongo pour na papa moko za ko lela en ce moment. Esale mabongo pour na elenga za ko lela en ce moment. Je prophétise, je décrète, tikate mu pepe na yawe nzambe et souffler de nouveau na vie na yo. Okota na une nouvelle vie. Makamunyo sezaki ya mabe na vie na yo e bongwana okota na vie ya sika na komo na ko Yesu Kristo yawe nzambe a changer identité na yo, apesa yo identité ya malamu, identité oya yo eza kobatama, mari de nyoza kotungisa yo, femme de nyoza kotungisa yo, tala masque de veste za kotungisa yo, tala elong ba bebisi makolo, ba bebisi maboko, ba bebisi mukongo, ba bebisi ndoto mobimba, ba bwaki liyo maladi. Bien-aimé, je vous dis que non, et en gros, ekoboma binote. Toko bondela pe ya nzambe akobimisa bino na bakunda wana. Nzambe a pambola bino, a pambola le dipro monsieur Jorda Panzu, a pambola ndeko na ngai Gédéon Louawe, a pambola ndeko na ngai Seka Corneille. Nzamba pambola bino, a pambola barkange nyos tout, a pambola pe yon ndeko sepeli au rejoindre cette grande équipe les archanges. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis merci et au revoir au prochain numéro. Merci beaucoup. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabete, sale la ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant nous va produire en haute soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati. Sobo melika moko de jour bien. Mais hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement. Fonctionnement ya break de break donc et son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et local. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo local. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli en avant kende obima o mela melango ça des jours ata bateli loko
moi cuiré mon quoi c'est bon oyopé antipoisson donc ce que ata ezana kati et longolango alendele mikolo somme n'habité mindela ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poisson à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit ngwana ya antipoisson oyopé antipoisson donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga ba parents bazate vinanga pasi est-ce que koko fait la baboti za lisumu kozanga baboti est-ce que za lisumu voilà na ko pesa bino message l'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisunge na bino tala musala munene zo sala pona bana tala musala munene zo sala pona bana oyo mokile tiki ebwaki mais nzamba termina nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to ana ngoposa un euro no to ana ngoposa pona mwana moko tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja tali kanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino.